Ataliban bazwi Kabul engumba mokonzi ya Afghanistan sima na kubutola mboka mobimba kolanda bolongwi ya mampinga ya Amerika. Bato mingi bai basungaki bai Amerika ba kimi na libanda ya mpepo epai wapi basoda nkoto motoba ya Amerika bazongisami mpona kobatela bai ambassade pe bai basungaki bango. Bato mingi bapesami visa na libanda ya mpepo mpona komemama na États-Unis. Donald Trump asengi ete président Joe Biden atika mosala mpona soni amemeli mboka sima na bataliban kobotola lobi Kaboul engumba mokonzi ya Afghanistan. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya mambi ya bapaya ya États-Unis ya lobi bokimi ya mokonzi ya Afghanistan Ashraf Ghani nde epesi nzela na bataliban kokota nzokande mokano mwa bolongi ya mampinga ma Amerika mozwamaki nde na Donald Trump mwa basanza ya mbwa longwa na bokonzi. Iran na ngambo na yango esepeli pe lobi ezali libaku ya kobongola makambo nsima na bolongwi ya États-Unis. Washington etindaki basoda na Afghanistan sima na baattaque esalamaki le 11 septembre 2001 kasi limpinga ya babundili ya mpiko ya États-Unis libomaki mokambi ya Al-Qaïda na 2011 na bokonzi ya Barack Obama.